biso bolandaka biso partout dans le monde entier. Oh bon mesana kolanda chaîne bino Eco RDC. Bonjour na bino. Tozali awa toujours mpona kosepelisa bino nde tomesana kosepelisa bino. Lelo mpe toyebongo koyamba mwasi ya Dadi Likambala na kombo ya Eni Tuba. Atuka minga molobe zate na bandino kopesa bambote na nga na mon boss, mon papa Jean Tigoti Bwabwa. La bosani te pegi walongo oh se bongo na baspe ba couleur ba tendance za bongo pona pegi na bosani yo pete na sika songo Miss Mongo boza ebele équipe mobimba ya Eco RDC même ya cinéma bino tout na lingi bino mingi minga kolobeza te na kofongola plateau na nga pona ya mbela bino mwasi ya Dadi Likambala mama Eni Tuba a expliqué tobeta na ye masolo pona liwa ya Dadi Likambala déjà inane koki ezoleka na ndenge nini na famille na ye moko Eni ye moko aza wana akoexplike bino naza deja wana na mama Eni Tumba na kofongola plateau na nga mpona yamba ye. Bonjour mama Eni. Bonjour. Boni santé déjà na moni kitoko. Ah, santé kitoko ndeni. Santé za kitoko ndeni chaque jour ba problème eza mambezo za la kaka. Santé za kitoko mais na mwanza me kimi eza na ngo. Makamni les autres. Ah, au monde bien de ces émissions. Tu sais combien de ces émissions? Parce que on a une semaine. Mais dans l'émission, tu as hôtel là. Non, on passe dans les commentaires. Et moi, ils ont stressé. Les commentaires, on va commenter. Oui, la fin de l'État moulaï, il est bien. Mais ils n'ont pas si grave. Na mama Eni Tuba kande na uta koloba bino mo bomoni déjà na ebandela lobi santé za malamu te ba problème eleke ebele bon toyebi te ba problème yango eza nini comme toza na ye sur place ye moko akoexplike ba problème wana mais yebisa biso mpe nanu santé ya bana eza ndenge nini ena déjà depuis Dadi Likambala kufi ezoleka ndeni bozovivre comment yo na bana kotangisa bana classe malade tout ça ezoleka comment? Bon en fait elle est le 11 février. Okay. Il y a l'année prochaine, 2021. N'a pas tout ça, ils bien. Autant là bien. Nous sommes bien à mon Zambia. Nani a soutenir famille, il y a Dadi. Ah non, 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 non. C'est la famille, les gens étaient bon surcharge. Moi, je suis à l'écart. Je suis à la bana, moi, je suis elle vit pour moi. Elle est faite à la bana. Des à la caca, moi, tout donc. Bon, Dadi a Koufi, mais à ce que sur relation, famille théâtrale, ma fille n'a vraiment pas ce que c'est pour la bande. Ok, on a au banda, on a au CP mingi pour ma fan à Dadi, baza wana ba Hollanda we ebele, ba ngi ba ye ba o expliquer bango yo na Dadi bo banda bandenge nini, histoire ezaki ndenge nini na bino a ataki olito comment o expliquer biso ka mukende ni bo banda kana. Et moi, passe pour la bande, au banda. Au moins, à chaque fois que je combat Dadi, je suis un peu choqué. Donc, je suis quitté de bande qui. Et moi, passe pour la Dadi. On a dit au Meli, tu vas te mi balai, tu vas passer un bon moment. Bon, est-ce que tu vas à ma maison raté? Je vais payer qui te bien, un jour à Koufa. Bon, eza nati, eza nati non? Tu échappes à l'ouate. Bon, c'est comme bal malam ouais. C'est mon bal malam. Ndenge to banda omona na barole na ya banda ko jouer vantard. Komi linga mingi, komi pesa ba combo, mais c'est bio, tapis rouge, ba combo tout wana la ça que vraiment milinga mingi. Oui. Ndenge banda ko jouer genre le quoi mobile ya base belé à sexara mingi et tout. Parole on a ndo jouer, on a pesa ki ka comportement na ndako. Non, je ne crois pas. Azaki des personnes différentes. Azaki des personnages. Moni des vies boy, des gens qui sont soignés à sexara na ye. Mais mon boulot ezaki na kata sous théâtre. C'est théâtre. Azaki na bala na ye. Tu me jouer anniversaire à moi na. Tant que ça sera 5 ans. Ouais, le Boston, ça 5 ans. Je moi, nous sommes Nigeria, oh là là, à côté de Bina, Bissau, bien sûr, bien ça n'est comme bon.
azali ka mobali malamu tobotini bana bon tobotini bamibale mosusu akokisa 12 ans mosusu akokisa 6 ans mais aza abala mosusu okenda mpo otala bango koza relation ndeni na bana wana na bana nao toza en relation moya bien dernièrement bakendeki alidoraki na ndako azwileki na ye azwi Olivier baki bakute pa dati bakende pa Belleville bazali bango misato totalaka mpe soki tozongi mwa nsima na bane eleki totalaka émission moko batunaka o question ke soki okutanaka mpe na bana dadi mosusu soki osangana olingaka bango etu baréponse na c'est comme si yo na bango vraiment ebanda kobela te me nayoki obike bana bakende epa dati pour ezongi na nsima liwa papa bango mpo normalement fayaki osala yango ntango azalaki vivant enya esepelisa ye mais yo c'est comme si olingaki bana wana mosusu te yo moko totala na bémission ndenge orépondaki elakisa yeke yo na bango courant eleka te siko dadi aza te okoma okutanisa bango moi teke quelque part osala ya mabe baza bango bien baza bonne relation gravement de nature azanga problématique te bato nde balinga bakomisanga problème de nature azala problématique te vraiment na osenga na bachere internaute tozalaka même bato tozala mpe na mawa bato natala bacommentaire bémission 2e femme 15e femme 18e femme peu importe bakopesa en réalité nyonso ebikela dia bala na ye te nga mpe nasengai te ezala bongo nasengai te na ndima mpe teke nazala 2e femme mais mpo tondosona dadi peut-être yango te ekomi lelo boye mais ezaka mpasi bakisation sonango ndima yango nga na choix te naza relation bien na bana dadi na bandeko dadi na problème moko na bango te ntango olobi makambo ya ba 2e femme 14e femme inspiré ngai oui toyokaka yango pare yo otia trouble na foyer dadi pare azalaka déjà na mwasi na ye bien sûr ndenge olobi abala te mais azalaki quand même na mwasi mosusu na ndako ya liboso yo oya kotia trouble ozwa mobali ya bato nanani nanana eza ya solo pourkui kotia trouble na foyer bato est ce que bakosaki to eza bongo omonga ti na koli boye mobali aza marie na tika olingi te na vie donc tu sais mari donc mobali oyo abala également non aza na marie biso tomonaka aza na no aza marie moi seke ngai ye moi seke bon seke ngai mpe na marie mpo osobi 6 mois mobali bokomi nini bokomi mwasi na mobali bonga soki ozali ne toyonakene 16 ans donc ngai mpe donc seke na femme légitime ba 6 mois combien de 6 mois franchement nasambaki oyo eleki nango nakoma bango leka baémission mpo natala bacommentaire bato emona aza stressé omoi nde bato bakokommente ngai na olanda oyo dadi ayebisanga na monoko na ye moko na miss tofanda na ibutu jano je le serai apasa tofanda bato ebele oyo dadi ye moko alobanga na bala te enyo montando yakende ntango te enzalkia esinga se pala dine eza boye nga mpe nalembi nanga linga pa dadi jisa zala mona moko te lelo baboti bana nse babana ngai nga toboti bana mibale ngai de nature boye no naza femme batante nayebi na oluka nabimaka ye mo mpe na voyage nanga nakita mosusu kosoma bilo nanga oteka naye nango mo mpe nalinga yango ofanda esika moko te bon lelo so echase alibala ata mosu esengaki eza nango bongo te bon nzambe mo ayebi ye nzambe mo ayebi naza ni pour ni contre keke so bakonsoka kopesanga mokili nzambe mo yeba réalité ya vie nga na ndaka oyo dadi yebisanga moke eninga na bali nanga te nga na bali nanga te tana komi nazemi amonanga mibale oyo monanga mobali epalinga longo azemi na botala ngai lisusu te naza tya na bali nanga nabota te abinga na bali te loyebi eza ya nzambe nde esanga bongo loyebi eza ya nzambe bon mibali akoloba no so oza na ye alobanga mosusu soki bake alobanga mosusu mwana condamné ye eza te mwa mpe bamotema ne eza te que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Et bon, en relation avec maman Gisèle Lelo, Dadi Aza est qui bombanda, on va continuer kaka. Pour bosser la paix parce que Dadi Aza te faut bosser quand même pour se soutenir. En soi, vraiment, nous avons un problème mérité. Un problème mérité. Sur la vie notre vie. Un problème mérité. Ok, c'est bien.
tokaki pareil pour ça à théâtre. Oui, dans ça la théâtre. On doit continuer. Oui, dans la chaîne, on a encore profité de la chaîne abonné à la chaîne abonné à si bon chaîne Eco RDC, bah s'abonner puis na Enitumba TV. Non ça va film, mais tout ça film moi il y a fils à papa. Bah bon bah bien aussi mais qui ça là bien. On a plus de ça un soutien ça qui va s'abonner. Moi laisse pas s'abonner à Enitumba TV, ça avantage dans la paix. Bah na ba otanga et ça la paix bien. Merci. Maman et nous continuer à Kokoba. Nous continuer toujours parce que les autres est vraiment yoté, tu es maman Dadi di Kambala monsieur bio paix à son âme. En tout cas, Molimo na EP Manatimia azali comédien munene ya mboka na biso. C'est au beau le vraiment zaki comédien ya monde entier parce que tout le monde na liwa na ye partout balela qui ba vidéo etambola qui na États-Unis, na Londres, na Suisse, na Paris, Belgique, Canada, partout moyen. Il y a autant à combo notre zate balela qui est partout vraiment. En tout cas paix à son âme monsieur bio. Nous a le lopona pour le bila makambu na ye. Toujours continuer na maman Enitumba mais na profiter mukena pe ça va meilleur ben ngai na couple qui sont pas balobi les millionnaires silencieux Kovo qui sont pas il y a Sainte qui sont pas il y a chérie vous allez awa so Nathalie bakota Paris na bosanité bébé Noël Loabala bébé Noël Loabala c'est universel lycée de la bien à moi na ya mère Ange Kabongo, petite sœur propre, les Kamoto, France Tamboué, moi, na mère, Boza et Belé, en tout cas, sur Nathalie Kota, Brésil, na Moni Bongo, Tania Anouari, Kokolo, maman Clercia, maman na Anouka, sur Nazoni Kota, Belgique, na Moni Bongo, Orange, Citré, Mimi, Kaninda, ma copine de depuis, qu'elle a bien été moi, na maman, na Ngaï, Sikapo, mon mère doublé, na Bobo, ça ne jamais, Talakayo. Chakalambi, en tout cas, Boza est belé. Ismaël Simba, na Bosa Yote, Cantor Windo, Eddie Murphy, na Angola. Tout le monde est bon, bandeko na biso ya théâtre. Basali film moko pour na liwa ya Dadi di Kambala na Mpulu. Titre na weza merci pour na Dadi di Kambala. Producteur na wo ezabongo monsieur Taliban. Oh vraiment franchement et ça lui bien imbecté c'est vraiment ça m'a pas mal ba salia basé belé ba miraesa ba Angola voilà OK ah vraiment la personne miraesa mbote sikazali le mazo ça ba buba auzaki Bouba Zaki, acteur Dadi, dans tapis rouge, vraiment, ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment bien ma casse. Il y a un artiste à Koufate. Vraiment, ils ont pas bango, bateau basé initiative. Comment producteur à Nani? Daliban. Daliban, vraiment, un coup de chapeau, ils ont pas ils ont bientôt honorable artiste dans Bisso. Vraiment, la CPI, une initiative, ils ont bien. Vraiment initiative est vraiment bien. On a fait la publicité, on a fait ça fait merci à mon boss et gens parce que le film est pour les canards. Eco RDC, maman Enitumba, tout le monde a fait. Bon, j'ai dit que Kenda, mais moi non mais Eco RDC on les gars sous terre. Les gars Zongi. Eco cinéma. Voilà, toujours continuer. La maman Enitumba, moi si à Dadi di Kambala. Donc, il y a le dit d'ailleurs, Balaka n'a été, moi je n'ai toujours battu, bon, il y a déjà à Balaka, moi je n'ai pas confirmé, toujours continuer pour le bas. Bon, maman est toujours mon abassé, Taïpé Zali, même dans Kolzi, moi tu vas finir. Mais expliquez pas du tout de Mambongo, non, je ne sais pas si ils ont hommage à Dadi. Photo honorée, harmonie, dans une invitation à Bino. Mais sans quoi, on a sous émission. On a se concentrer sur la chaîne. C'est la activité de la chaîne. On a no stress. On a travail. On a aimé Kaluna. Ça va moins bien. On a continué quoi. Que, si il y a même, il y a aussi l'émission.
autant va commenter et ça a attention ba surménage bon mutu moi c'est ngai ndeko nga nene lelo na saluer ba meilleure venae nene lelo c'est de dire bien ça en Irlande ay ça bi en ko te mo ki ba lingao c'est normal ko quand c'était mo ki me faut ba lingao ba bersoté yo zalaka yo si que laisser parler les gens zalaka yo mais nzambe mo ayebika nzambe mo ayebi problème c'est de comprendre aux supporter les commentaires te benjir surtout hein benjir surtout non ko supporter on te franchement benjir ya nini ah oh yeti zande bazolo bate oh deuxième femme oh meka oh tangi kombo relation non est meka zani faut expliquer ba fan peut-être bazan à quatre ignorance ba peut-être pas aux petit frère non peut-être avec camarade non peut-être grand frère bango babikaza mobile na yo mama yeni koko ozela te ina nene ekoki te ou bien c'est que ça mamba okutu faut boyambe meka ye mo botuni jamais 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 au moins net franchement ba posa mba ba relation amoureuse mo bena mitu na za en soute ba posa nezanga vraiment na te donc on se concentrer na lo mo ba bien en te on nga se concentrer na au moins ça va distraction mon diable so amoni élévation il faut bim sa bombe moboé pour et empêcher l'évasion tellement de ba nzambe on ba maboko pembe bon babo akal banga mango était là de ba comprendre bon ba kasi ba c'est pour ba samusanga ah ça non bon te ça non bon te ba c'est erreur o da yima sa film mo ba tout na mire et simbi na moté oui non attends laisse na condi c'est normal na mutu na ba problème au moins il y a qui miezati au collier bola mbelo on a un terrasse na na restaurant na zanga o liate zanga miette attends c'est pas ba stressé aux qui miate yango moni pasteur na bisenga eni zanga yo na zanga kete so mon pepe tourbillon sur na zanga et puis non senga na ba fan tu ya eni tumbana ba fan tu ya Dadi Kambala quel que soit mon pépé roya tourbillon ba les mangate na zaka ba po ça ba on a le côté ba continuer ko soutenir ngai et ça là bien vraiment ni pour ni contre ni pour ni contre comme na moto même na diabo voilà c'est internaute ozali kaka pe mais pourquoi c'est ngai observer que non ça juste tout ba mamia il y a hommage à Dadi comme on s'en veut meka makamu mususu tozaka na kaka mamba Dadi tebeta kali solo hommage Dadi place azali ceux qui a solo zana na emeka Dadi azawa na moli monnaie sepelate donc tozaka na bande de tebeta na masolo hommage na sibino mo comprendre ndenge mama yenya emeka réalisateur na ngai zane tout le temps oyo kutier voilà nga ko pe na ye na kutier na toza erni toi erni c'est 10 ONG kotika biloko na grande scène nga aza na fondation ne bamato telema Irène Touma grande scène propre nga landi tokenda tika biloko na orphelin ba image bomo so petit Enitima TV siko mutama montant les mecs siko se bato balobi mote ba démoraliser pour aider nga souster na ko aider nga se atikinga na pesa donc eza jalousie moko boye ka donc ba créer kara pour voir mon rag non bah mon chaîne intimée qui n'est bien dans notre meilleur depuis 8 heures to monter dans ONG à bah maman to téléma si ko autant boba ki pourtant yo ko so mbaleti yo raisonner ma bête ko so mbal moi yo normal casse moi yo normal mais ceux qui osent mutu mabe on va sous photo quand sous photo les sous alors publier ba wana ta bango yo pour ba quand ça 1000 photos pour ça tout le temps très cher international s'excuser na nous na émission mon enseignant presse Luemba on a confirmé bimane mais n'importe quoi na confirmé to bimane to kendane partout kendane mambo et les chaînes voilà voilà to kenda msusu mimi mamba chaîne et meka pesa chaîne et meka Luna TV to bimane to ke pe bandal to ke pe bon marché. Quand tu sais la publicité, tu sais il y a fondation wana. Tu dis ba image. Il faut monter à côté de la chaîne. Tu sais qui naï.
toko bena mpandi emeka ndeti mama mbongo esali befa sala boy bokanga so photo si tondisaka si moto akanga bafoto atondisa bibliothèque oui franchement toke su bon marché tosala mamu ya nana copine mo Dolly ape na chaîne Manoir des Stars asala boutique na ye esenga susu maison de billets même esenga publicité si ele esenga publicité wana emeka bokanga susu photo botondisa bibliothèque de chaque fois nomanga na emeka bokanga photo botondisa bibliothèque pour rien non tozala quand même bato kongola moto aketo franchement moto aketo makasi botika bato bazala nde basali to juge bato par défaut te omonti oyo basalaki vraiment napena basumaka bango te mais motango souleve yango eseka ematike mafuta oui seka ematike mafuta batika stressé pardon vraiment en tout cas botika kostressé mama eni tumba vraiment kaisalinga mpasi bino mo bocomprendre alobi aza na ye na likambo moko te na emeka aza juste réalisateur na ye boyebaka ndeni ya kokomante soki bozokomante vraiment merci beaucoup mama eni nazongi na omo moke nsima ntango dadi akufaki tomonaki ekendaki emataki ekitaki Gisèle baofilme ye bareportage mambu tu baémission tobandaki komona o te du coup tomoni petite sœur na yo aleki abandi kose koloba ndeni abandi olobaki non banéglige yo koza mwasi ya dadi mai nayoki outi olobaki dadi abala ye motu te mais koma ntango akufaki ondire yo ozalaki un peu isolé même na matanga tomona ye place basali prière oui olobi lobo eza important atopale hommage ya dadi oui dadi akufi na ndako oyo bazalaki na Gisèle tozalaka même bato kota na ozala franc akufi bazali Gisèle ndako moko aboti bana eza normal nga nazwa yango mabe te biloko so nzambe ateyaka biso to comprendre baréalité oyo ekomi nga jamais akolinga ekomi na bana nga ekomi barie fils na nga jamais donc eteyi biso eteya ngai keno bon nayebi te nakoloba ngo ndeni mpo en soi dadi mwande bisangi na bala na nga te akufi na bazalaki na mutu baboti ne bana peut-être nazalaki aveugle na amour oyo nazalaki na bolingo omoni bolingo ya aveugle nyonso mabe ya mutu soki boza na réaction amoureuse eyebana ntango bato bakabwanaka okoma siko badefoi mutu ntango bovivre omoi nyonso kaka normal ata za mwasi te je m'en fous de ça nga mpe nazali ye or nayeba te baréalité ememanga lelo nde ememinga lelo boye nazala stressé yana loba ifale mpa dadi akufa omoi so yebaki dadi akufa tena to miboya na va kufa franchement di naloba ngo nzambe vraiment alimbisa peut-être parcours na nga vie atala mabunga na nga te peut-être naza mutu peut-être natambola mabe nazalaki aveugle na bolingo dadi ne plus sala nga mo passe sala nga passe peut-être ando akosanga peut-être ando akosanga bando ayeba te omoni mais ko nazalaki na bolingo na ye na bando molongo kaka normal oui quel que soit oyo elekaki na matanga elekaki déjà naza na problème na mutu te naza problème na mutu te bana na ngai baza bana ngai na bochange bango mpe te baza bana dadi tochange yango mpe te dadi atiki bana ebele eza charge fo bana batanga bazala bien biso moko mpe bamama ya bana fo tobunda mpo na bana na biso ce qui est important vraiment nasina baki nasala émission moko te ntango akomba mutu moko na ndenge moko boye te ni ya makambo elekaki ya babezi ya lokuta ni makambo elekaki ya ba oyo abalaki abala te peu importe nga azalaka ngai boti bembe c'est tout conseil nini parce que namoni vraiment oza choqué nga mo opesalinga mpasi conseil nini opesa bajeune fille to mpe baleki na biso oyo azalaka na mobali oyo aza déjà mpo kobala abalaka motu te mais azalaki quand même na mwasi na ndako conseil nini opesa bajeune bandekolo basi oyo azalaka na mobali oyo ayebiki azalaka na mwasi mo na ndako mais mobali azonourrir ye na baespoir franchement liboso nasika nakenda côté masculin en tout cas tozala quand même bato so omoi kolingi mwasi nobala ye oyo conseil so omoi kolingi mwasi nao vraiment bala ye toyoka même kobota eza garanti ya libala te okobota bana 15 20 peu importe mais soki fondation eza te libala oyo abiki babali yo également eza te eya na ntina moko te
n'a pas mosusu côté pe basi côté féminine un biso pe basi tous en conscience bon bateyanga trop pande ko nga nene lelo ana dioble ateyanga trop aussi makambo wana donc au moins le nga pe na ko sa ONG nanga sur les femmes kak na tela ba réalité était ba réalité comme ninga na vie était yanga pe mais un jour nzambe a opesa nga mutu oyo alonga komba deuxième femme wana un jour nzambe ça la grâce peut-être ngai pe na noté ya batu na ba o l'étape on a passé c'est très difficile estomac moi ça diminuer attention pour ko yoka trop hein donc moi yoka trop ba lobi ba sali ba zongi ici mais na ondimate na proche na ngai to parmi bana nga moko kwa na likambo oyo komeli ngamo ba filmer ba filmer maman Gisèle ba filmer maman tel ba lobentel ba zonga peu importe dadi ne plus il y a pas ça dadi a kufi yemoko voilà totika maman eni tumba pe mamuke parce que na moni a commis vraiment choqué faut te comprendre les parcours à une place avec moi d'instruction fait ça là est facile na profiter bon on appelle ça mbote na Monsieur Waterloo Monsieur Waterloo d'Olipan na Maroc na Rabat la bonne santé yaya de mon cœur yaya oyo akendaka vraiment ça une invitation atindi pona mona Maroc ya Evans Tekenge tant na omona ya Evans Tekenge bala mona omona yaya de mon cœur ya Nelimboyo balobi le linge sale c'est là en famille ya Nelimboyo ya oyo yangoyo na bonne santé bozé belé maman Alpha maman Nora maître étage bozé belé na Maroc na bosani binote na bosani binote tozo continuer na mama eni na tikaki ya pe mamuke parce que na monaki vraiment tension komaki likolo makasi na zongi bongo na solola na mama eni ntango petite sœur aleki déjà toleki etape wana namoni quand même en tout cas ndeko na oyo abundelaki yo et puis nzambe asungaki a partir na ye tomona résultat ya bien okomaki mpe considéré sikoyo ndenge elekanaka na bamatanga baptiste mama olive ntango ayaki yo papesaki yango eloko parce que yo kotikali na bana quand même ya oza quand même na bana dadi kotikali na bango mibale tya bana mibale eza ebele toyebi kodébrouillaka na ovi na o pas mal mais quand même faut moko soutenir yo mpe mpo bana bakontinue kozala bien bapesaki yango eloko oui mama alekaki babenganga mpe nazomo eloko mwa bato bafana dadi moko baleka na bango famille théâtre mpe batikaka ngai te nato so delema beva tobenga bana bon tokozela te tosengaka bango bapesaka biso te eza vie fo biso mo mpe tobunda donc nga moko plus toloba mpona nga moko plus oloba mpona yo moko wana aza d'accord na yo mais quand même yo mouta oloba artiste akufa te dadi akufi mais atiki misala na ye oyo asalaki na monde ya théâtre atiki mpe bana tolongoli na oyo atiki bana oyo eza makila na ye azalaki mpe na bafan partout nde nautaka oloba na monde entier presque monde entier mpo nga natalaki namonaki dadi alelamaki partout na Maroc partout balelaki ye mpe na motema mobimba na mpasi oyo euta na kati ya motema tokoboya yango te lelo bafan wana oyo balelaki ye bongo elakisike bazalaki na bolingo na ye peut-être bolingo wana bakoluka mpe bakitisa yango na bana okoko oyebisa bango nini so baza besoin peut-être baede bana baosala ndeni baozwa ndeni bon en fait mpona ede bana nga nazali bana bazali oui ya na bango ya mokolo azali dati dikamba ya bango ya mokolo azali wana so ndengai bango olekata a partir ya dadi mpe aza na famille na ye bakoyekata a partir ya famille ya dadi nga so baedenga na part na ngai na terrasse na station Gambela est-ce que toza awa eza problème te mais nga tuna siko ne bolobi ke non mpona hommage ya dadi tozonga nanu mpona hommage siko ya dadi basaki ya pululu na dadi na ngola siko na king awa wana sikoyo nakoprefere ekozala mie osolola ngo na mon boss Jean Thibaut Chibwabwa oui non korépondre na motuna wana voilà
Mais na moni répondre te bien ngane na yo kité maman livre bien pesa mo. Oui, assistant nga. Assistant ka na présence de assistant qui, c'est bien assistant. Bon assistant qui. Les camouelo connaît ko maman qui. Voilà, chers internautes, na bandi to komi ko cité to komi ko kende. Mais parce que la réponse est ce que pour na dadisco. Mon pro c'est gentil beau. Producteur mo ya tongo ya kala siko pour na dadi siko. Bon bisco bo bo sama sa na ngolati. Siko na kin awa dati azali batu bazali gosse di kambala pa azali ne kadi suka. Batu bazali ba ko sala pe abeng pe bango to sala organisation basali. Basali on répond à zanga mpaya na famille de na famille. Basali balobini pour un hommage à Dadi. Bah c'est les pierres tombales moya. Dadi elle est propre. Nga ou pour un préféré un hommage à Dadi oui basali. Et basali les pierres tombales mozo conforté na yé. Pour les équipes de puis Dadi akufi une actualité à tiki bablone moi maintenant de blaraté. Et business ambongo kana Moïse tapis rouge. À tiki monsieur bio. À tiki moi kamna ya bien oh lelo oui. Oh lelo qui est le bon tout le temps na batou. Beaucoup ça quand beaucoup sur le théâtre faut pas honorer ni vraiment zalaka. Souci na ngwana ba honorer ni vraiment zalaka. Wana ozo senga na batou théâtre to ko senga pe na ba. Na sengi na ba konzamboka. En fait na sengi na ba fan ya Dadi, na sengi na ba producteur, na banda na o bandi na yemoko na Jean Thibault, na sengi na ye ba sensibiliser ba producteur. Pour basseler monde basse ba Marie Missam c'est Pierre Tombal mo ya bien ils ont identifié Dadi le barrière fils de ba ko le capé ba moni ko na biso ba kundara awa au moni c'est là moi bien monde le sur le monument aussi na ko ba ça bi monument et un peu bon c'est bon cause à la paix Pierre Tombal c'est mieux basseler ya bien basi ko ni ba moniere bâti mon y a bien soin et ça la fait bien. Voilà, et ça la bien. Mais relation on a famille à Dadi. Ah non, on a un problème bangote. Et les cas. Oui, na ça ba ki o eleki déjà la vie continue. Ben bazan na kati na un problème té. Voilà, chers internautes, nous allons continuer l'émission à Bito. Merci Peggy Wadou, madame va faire l'émission moi quelques minutes. To continuer ma solo na maman et Nitumba. Maman et Nitumba, sima olobaki ke osala rapé théâtre. Oui. Bien sûr, on a sur ndenge Dadi akufi ozo continuer musala na théâtre. Mais quand on expliquer ba fan na yo, obandaki théâtre ndeni nani apesaki obuwana, carrière na yo obandelaki yango pana ni petit lelo za et pana ni apoto kokobana. OK, na cause na cas bref. Na bandi théâtre en 2003, na monde à Teresa Blaise Ntsaka. Moi na Ntsaka. Et ben na PC Mbote Skazali. Il me na monde na télévision une fois avant ba bandi na les dieux du théâtre que Willy Mambo na Johnny Ntsaka. Il me na monde à théâtre ba 2003. Na monde à théâtre. Na bana maman na bana groupe ya les dieux du théâtre. Oezaka ya Willy Mambo na Johnny Ntsaka. Mutamemanga na monde à théâtre les Ntsaka pas des camarades na ngai. OK, ti les lozo évoluer ka kuna. Oui, tu non et Panzana déjà. Et Panzana qui tant et Panzani tant de ngana Dadi na 2004 wana allez Dadi tant balo alors na soa bala asali tapis rouge maman na tapis rouge pe na suka na tapis rouge. Suka na tapis rouge. Mais tout monde yo za na théâtre. Maman excusez ngana tanga kombo maman Gisèle azape na théâtre. Moi na ya Dadi pe azana théâtre. C'est le producteur moko abimi abia chambongo na yanje pona bosala film bozala bino nyo bo tourner bino nyonso esika moko oza d'accord. Mais normal. Bon la famille Kardashian. Mais comment nos famille en tout cas. Mais c'est normal. Théâtre comme des salles que lelo oya lukanga. Pour les moi ça Dadi. Dadi c'est qui mon théâtre. Lelo théâtre et pas na même ça nommé ça musala. C'est là où on fait ça ma bête. Tu n'as pas de théâtre. Na bani théâtre sika to lingani mbamoko. Nazo sa théâtre. Moi na Dadi aza mwana mutu ya théâtre. Nani kuna aza mutu ya muta théâtre. Kasi te
ye mpe aza motu ya théâtre biso nyonso toza bato ya théâtre soki lelo tomoni ke seke na place lelo mpe kasi eza lokola soki neti namoni mpe mwana takinga akomi takinga ti akomosala biloko ya takinga na opekise ndeni ya mosala omoni théâtre bamosusu bayeba te théâtre ya mosala lokola neti papa ke mosala na ntango ake na bureau okoma ndimo mpe eza théâtre ezala obimi na ide ke oke mosala omanga na leki na émission ya mosala ti nayebi ke enveloppe nanga eza na nsima mosala oyo nasala énergie peki bongo te nayebi ke na nsima nde oyepe pamba te yako na Maroc soki potikana kaka Maroc asala baémission biso toza toke bamaroc yango oyo ozongeli yani ozala no kuna moye congé toloba ok babon séjour mpe na kine yo opesi kaka bato bosa komipesa yo mo ngai na site babon séjour na kine la marocaine ya mosala donc eza mosala okoma ya bino famille Kardashian ata basangisi bino nyonso esika moko epa producteur bosala ojoue mpe rôle peut-être ya leki ya mama Gisèle te bango na profe na joue yaya meya mpe kaka mosala eya mpe kaka mosala soki contrat neti Jean Thibault so atie mbongo na je abi tosala film eya mosala ti to batrice biso to batrice théâtre eza mosala lokola mosala nyonso surtout nde basasala na banke mama sasala na RVA okuna sala boye lokola irene tumaza onge bama totelema ya mosala théâtre mpe ya mosala mais maboke ngale azeki bon en fait kala bato bandoko kobenga théâtre yango bien te banda bien yango maboke yango sikoka papa maboke moko boye yete so oyeba papa maboke mwana osala théâtre kala papa maboke nga mpe nayoka explication comment ezalaka maboke si théâtre ebandi maboke ebandi eza komba mutu maboke wana afa kobenga bantiakala bajoni peut-être bango bakoexplike yango bien ndenge koma maboke ebimela mais toyebi yango ka théâtre voilà cher internet bino moko oyoki mama eni alobi aza na ye na problème ya moku te bakoma ya bango famille Kardashian aza na ye presque aza na ye presque ya kojoue na motu nyonso bokotia yo na mama Gisèle na Kingani mais esanga mbongo te mais na baninga théâtre ozala no na problème na motu te bango tu bozali non tio loba nazalanga problématique te de nature boye nazalanga problématique te naza mpe na problème na motu te peut-être bango nde bana problème na nga mais en soi nanga problème na motu te esenga ezalaka bongo ata batuni bango question na te wana no tolela na dadi esenga eka ezala bongo te ebelaka makasi esenga ezalaka bongo tozala na Barcelone amuta théâtre ayaki na ndako bamama eleni mama eleni bajelemi bayebaka bayaka na ndako bayaka bata théâtre peti bao bazwi temps bayaka na bango peut-être mosusu aprie mpona na mosika yoka soko alingi yo te mais nzambe batela entumba na bana batela bango bazala bien aprie mpona na mosika mais de vie boye moi tosentir yango moi ndasentir yango eza te c'est pas dire que moto aravere nde alingaka yo mingi eya bamosusu eza motu basutenanga na mosika neti nana motu moko nayebi kalinganga mingi na mosika Zidane show obi Zidane wa tete ko batumba bayaki tozali Gabriel na ndako équipe batumba bazaki tumba Gabriel Christian Shoga Zidane bon tout ça besoin de relation bien non t'as le bon émission les gars oui parce que vous avez fan ebele on a tala qui une émission on a peut-être ne pas tala quitter non t'as bon émission les gars les nyama ngam ta pesa ngwa tete ça esengo groupe Salongo ba façon na ye donc azao a force sarana force ça la carte théâtre ti lelo boneti ça la théâtre ba façon na ye ba façon d'être na ye na bando se pela yango azaka ne trop maquillage te azandenga azaka na scène pour ne ba oui azandenga azaka na scène à l'époque ils avaient émission dans les Barza donc on doit tanga na école totanga masamba mona soki batie bana oyo ba le kana dozoka émission mais ezaki ya rotin ba question ma classe comme ça zaki na lingua première RTNC wana tondoko kende kuna
l'émission comme ça na mon RTNC na sepele na ye na mon ka normal boy oh donner ngazana déjà ngazala na ye bana comme nga pe fa nous ça théâtre nous zaka lokola na te soki certo maman to bon non ça quoi yi voilà bon na minute to benga ka maman parce que comme déjà libala na bana bon maman esengo voilà voilà maman esengo mbote na place ozali nga pe na pesi mbote parce que biso to linga mingi biso za ba fan na sila ko ba foot d'information kaza na Rome azala sur na linga mingi ah OK biso to linga mingi to bi kaza na Europe mboka ya na ko continuer muke avant to sukisa na osepela mingi parce que na moni mama ye ni kumba aza mambe pele ya koloba peut-être on a to temps yango ndeko ko mais na linga na pese ka mo minute muke aloba abimisa nyonso eza kati na ye après na kozongela bino mwasi mama ye ni loba onyoso mpona ebandelisio nazongi oloba ke oza mambe pele ezotungisa yo yango omoni ke santé eza bien te so okoloba moke epi oprofite opesi déjà bambote na yo na bafane na yo na bafane na mesebio parce que mingimingi lelo toyeli nde dadi dikambala mpona inane na ye kala mingi ta azokokisa ya liwa na ye epuis oloba lisusu ndenge utaka oloba okakisa lisusu okolinga mingimingi basala nini na inane ya liwa dadi bozoprepare nini oyo ekosepelisa molimo na ye nde utaka olobaka Pierre Tombal okosenga lisusu nini basala na inane ya dadi dikambala ndenge aza na sama et yo pe otila fali libaya aigle ezaka fali jusqu'au aigle jaune nga siko nasangisi na lion donc tambo eredio lion ah bon voilà ok tambo ezaka lion voilà yo aloba ezaka keno regret liboso na bato bapublie ngai peu importe naza sukuna te ya mibale na ndimaki deuxième femme ko apesanga un jour nzambe akolongola yango mpo nzambe oyo akolela bana ye liboso na okipe te même noka normal age mpe soki naozwa mpe conscience nzambe osungaka ti aigle bongo te ta mosusu aza motu moko keke pa azani amoureux desi un jour mpe mwaka nzambe apesi mpe aigle mo mpe alokoti ndengaka na monde ya kiseliba oyo babi mpe moins de 50 ans oza na vérité bon yaloba yoka su aigle aigle bon yango wana kaka keno kimi eza nango bastress ezosila avec le temps nayebi ke avec le temps mambo esila yango vraiment naosenga mingimingi bato basaboli na enitumba tv merci na Jean Thibault Tibwabwa merci na ye mpe boss na bino boss na bino epuis pekikana nosilani te nalobana émission nosilani te na nenele lisa chute dire ble babi ma copine privée Nasi Mboui mwasi kitoko Nasi Mboui na Belgique Aniki Mbangiste tongo babi merveille quoi na bossa na mutu c'est na ticket ça mabe mangi ba kota songo parce que nazana manager na ngana soutenir ngai loko na tsaka ko manger 5 Black TV ba kota mo ba songi ekota mo mbebele keno oh makamka mwana lo bango ezate na télévision na pesi ba meilleur vesikaza jana bogena bien 5 Black Nick pèse depuis Toulouse babi yene identité Toulouse na mobile mande fa pembe ko Didier Masuki depuis Suisse Didier Masuki aigle jaune a pesi ombo Didier Masuki mobile mande fa pembe yebe créateur zo kitana kin awa pour bon peut faire ça makam na bango na nani suna bossa ni ba merveille obi na kamo ça ko bossa caméra ba ko monsieur kimanga mais ba te poani mutu ça surchargé te ota koto ba finga ota koto ba komisa ota la koto vraiment na ko répéter na ko répéter na pe na lingi bateau wapi na linga bateau mi pona mona sa bateau ko kana vivre te donc moi ate au mona mabeza mais ozo fini kaka ba mère vient na famille di Kambala Mobimba pourquoi pas mes enfants ba mère vient na bino na wana de la pas meka et donc
meilleur V ne do ka de la part ya Emeka et meilleur V ba bon séjour na kin Emeka na kombo na mingi zo katozani na ba meilleur V na ba oya monsieur bio bon séjour na kin vie di botao na Marius Mko isonga mbeli babetaka likovité Blaise Malabu na architecte quoi Pierre Malongi bana ba vrai dadi mère rêvé ba solution moi c'est coup moi pas on c'est mère rêvé oui mère rêvé na zaki bien coach na ngati wa benza coach quoi mère rêvé na bima ba ba sala nzambe ba mère rêvé na mère rêvé ba solution azali moko ya azali moi si ya coup moi pas vie penze ya dadi comment pas vie dadi na baza tellement belé ba vie dadi baza belé nani miroir fait uta mona na te mo bala santa miokono vraiment miokono fait aussi comme ça c'est message comme lui au mona na te même pas signe de vie na madame santa miokono ba meilleur vient na bino ba tongo baza tellement belé na ba sœur Pélagie et qui moi sœur Pélagie na mère zozo na Inde ba meilleur vient na bino vrai dadi ba meilleur vient na bino ngwana na batutu o balingaka eni tumba na batutu ba soutenir eni tumba na za batutu ba soutenir na coulisse quoi ba héros de l'ombre pe baza na bango ba meilleur vient na batutu vraiment je vous aime beaucoup meilleur vient na Emeka Luna en tout cas kombo ezo ndingisa nzai bangonde ba yeba pour biso za biso to sa musala bon voilà quoi na famille tumba mobimba na famille na nga propre na bana na grande sœur na ngai oyo azana format na ye ba mato telema azana fondation et na Nasha Maseloka mwasa mundele Nasha Maseloka ye pasa fondation aneme mwasa bata monsieur Laurent wana copine privée bata eni tumba copine privée mona ki tokendaki descendre pour ba handicapé des personnes vivant avec le handicap on a fondation ya Nasha Maseloka moi si ya monsieur Laurent moi si ya mundele arabi edi année prochaine il pose invitation quoi na que tant que na que maintenant mukie copine nga atela baneso atela ba commenter mission mona sala qui a mauvais souvenir batu ba témoin 2020 aigle jaune en tant que fait la petite frère nga propre la ndinga sima na 2020 ka oyo balene na dadi tala choka bongo Jo Tumba mobali ka moko zakini na famille et dadi na matanga na zalaki lelo dadi ne plus na kufeli betse na blandi nzo mamu na kufeli copine na ngai Mimita Petit ba proche vraiment franchement déjà nazongi nazongi vraiment nazongi obike ponyo salinga boyeko igeti bangambi mwasa pembe penza igeti bangambi omoni église tela surprise à salinga surprise à bonne année obike franchement na otala no obiko moi mabe voilà to continuer bon na ensemble tout mon plaisir na dédié ba meilleure vie na mi fille mata de la part de ya Emeka Luna ba meilleure vie no yangwana voilà na moni ba mabanga ya mama yene sili mais tozongi muke bosani koloba pona na okotangi ba Florian Mekono malgré amonana te asala sinte ba kumwa pa ba fan tu ya mesebio vraiment bazaki ya kati ba bien na ba camarade na et puis ndena utakoloba sokoloba na bango na ba konzamboka ministre ya culture et art voilà na ena ya liwa ya dadi ndenga sa kufile lo kuzokende kala mingi ta ko saina le 11 février wana basalele à part Pierre Tombal basalelo olo baso bako salelo moya bien oyo ko sepesa molimo dadi et ko sepesa pe bino oyo botikali ozaki ya ye OK na sina ministre culture art bon nourrir artiste na bango bako se monire mo bout et il ba monire trop basale Pierre Tombal mo conforter na basale monire na bronze c'est pas bon exact na or batie likola Pierre Tombal na po ba yi ba honte ba nde ba condamna wana vraiment na osenga d'ailleurs azaki trop na ba tupet azaki trop asali pe mingi na monde ya théâtre asali ba œuvre net que lelo ba tu bazo
bazo profiter nango vraiment to honorer artiste na biso et ça la bien quoi atiki bana belé et puis ba soutenir bana ye surtout baza na yana bango liboso baza na dati pe alors ça la ezali art vraiment ba soutenir voilà naza sur message eza vraiment si place bazali bayambi yango ekoti na matoi nazo Hervé na Iget Bangambi moi ça pembe ah Iget obi église lo asali ngai franchement émission si la non voilà émission si la non ngai pe na profiter na pesa la meilleure pe na babili banga si la raté banga de banga pour continuer toujours na pesa la meilleure pe na Johnny Augusto Passeport rouge na Hollande la tozali na bosante ma copine privée Adi Moseka Bosé Belé Karine Bongongo Beauty tout le monde maman Mokondi moi c'est député Yaya Chéri on a beau bosano jamais ya Alain Pela balobi ya maman Mokondi et que tozana ba pe ba tika na bora nga na pesa la meilleure VT yo bo tika nga mer aigle jaune ya longue date na bosani bilote Bosé Belé Brenda Kalombo Céleste Bessoyi Ritmanoa na yo so na bosani en tout cas na Meli Poisson Fanny Balanda bino tuna lingi bino mingi Sensa KBG Naomi na au cœur la Barbine Boza et Belé na lingi bino mingi na donc si malobe pas maman eni attends moi 2-3 personnes ah tu as 5 té parce que na moni Peggy déjà sali na si tu as 5 na Beba te que Marlène Kassan za cousine ngai c'était la meilleure vena bana tout passeport jaune passeport rouge ayo profiter ka libanga ngai ah Marlène Kassan wana penza ndeko na nga propre mwana mama na ngai quoi ba meilleure vena bana esika bozo batele bana malamu na mone bana vraiment kitoko na Maria Badimbu la Marseille Mariem la Marseille bazat na zana kantanan tema ba meilleur vent ezoleka voilà le temps kanisanga pe na pesa ya Let's Kadima ya de mon cœur ya Let's Kadima na bosante na Nuchibo yo na bandekono toute la vie Neftali na pesi bino ba meilleur famille Tambwe mobimba boza partout les États-Unis zozo Tambwe Didi Tambwe Julie Coco Michel Alain Serge bino tout ba mapasa na famille Tambo mobana sita bona pesi bino ba mbote kota mama na ngapi na pesi bino nyasa ku ba mbote babi ma tante chérie la Cléopâtre ya Christine Ngalula Maria Teresa bino tuna lingi mingi nana odia famille mama na ngamo pesi bino elle nous a ma bangue belé franchement la meilleure vena bino mama eni sisa Patibo en tout cas journaliste na yo franchement azana ma bangue belé aza mutabatu na moni ah te franchement elle a passé la meilleure fête de la part de Mekaluna Mifi Meta quoi on ça de la part de Mekaluna Mifi Meta moi si kitoko la meilleure fête wana melanga na mulai awa lelo som eselo na baki base quoi na passé la meilleure fête na base mobimba malembe équilibre pesa na passé la meilleure fête na base mombana pas Poitiers Patrick la meilleure fête à tous na base na sur Kassavou Boutera c'est ça un restaurant bon c'est la réunion soc voilà chers internautes en tout cas na pesi bino ba merci ebele ba fan et ba abonné na biso Eco RDC na bandeli lisusu ba ope ba s'abonner en tout cas pour s'abonner massivement ce bolingi bomo na Aigle Jaune chroniqueuse na bino bolinga mingi pour s'abonner na Eco RDC pour oza décider na bandi to comme na biso na suka to solo nyonso oh oui ya to solo nyonso to koka ko solo la na mama eni abimiso ezaki na motema na ye pona ye et puis pona monsieur Dio père son âme en tout cas alobi nyonso akombi eloko te abimiso akoka ko bimisa to komi na biso na suka na za sur bon remerciement des personnes bala ya sima na mikolo ezali koya na bosa ko na ba des personnes na bato ba vrai quoi Madongoi les États-Unis ba meilleur vesca de la part de Mekaluna quoi voilà. Voilà, maman est clôturée, mission na biso ngape na bâtiment joli na gaz ya tout le temps Nicolette Kinkela. Na lingi bino mingi ba abonné à Eco RDC, na lingi bino mingi ba bonne année ba meilleur vena bino kande na lobaka na koka bwana bino bongo te so ba bisu to kutani mbala sima. Bye.